Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote mingi na bino sote ba bolingaka Maman Eliane Nitou. Bisi no ba mbote ba bwe ma vipi ya balzenu muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bilo bandeko na ba malamu kimi ezali. Voilà, wa bino Maman Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa azobatela biso kimi ezali na ba toujours ki kola muka. Eza habitude te kola les ara volonté kola muka rendre grâce ya Nzambe na yango soki Nzambe apesi biso mpe mabomo ete bana kokumisa Nzambe kopesa Nzambe merci. Merci mingi na bino soto ba obolinga Maman Eliane Nitou. Bino ba bo disposateur na bino pona kotala tope pona koyoka wa bino Maman Eliane Nitou na pesi bino merci. Mais na lobaka mingi ke soza mutakanda kotala ngai te po okosepela na ona ngai te. So moza mutakanda kotala ngate po ko sepela na ngate so po mwiko za fanatique révolté kotala ngaite po ko sepela no pe na ngate so mwiko za muta motema bololo kotala ngaite wa muta motema likunya to pe motema likundu kotala ngaite po ko sepela na yo na ngaite botala ki émission moko na saela ki bino e wuti ko lega awa ya maviki oyo maviki émission moko botala kiti ya maviki soko tala kina note na kosenga no kindo tala boyebi ta to sanga ba émission ebotaka pe émission mususu. Alors eza na papa oyo abenga kingai po ebisanga ke Maman Eliane na peso pe na lisolo yo beta ngo penal. Papa oyo ayebisinga ke Maman Nitou mwasi na ngai nakata ndako libala na ebisio aza moto alosambo tango midi pokwa losambo yoka losambo kasi mama losambo nyonso ezaka losambo ya malamu te. Batu nyonso batutaka tolo ke tosambelaka bango nyonso tu basambelaka Nzambe ya malamu te. Pourquoi la lobi boye mama? Alobi mwasi nanga losambo oya ye ezalaka kaka ya komodire. Akokola muka 4h du matin abandi kotalisa batu epa ya Nzambe, abandi komodire batu na mabota na bango. Yoka losambo ya mutu, yoka losambo ya mutu problématique. Ba problème na batu. Mais dans tout ça, à se victimiser kaka ya zara victime. Nous aura en réalité azara semer de troubles. En réalité azara semer de troubles. Malinga toujours qu'on se victimiser.
mabala oyo tomonaka maman Eliane ya ba place olala kate ndako olala te place etanga moye bezate ovandi na mutu ta musoza redevable ne loko moko boye yango ovandi kaka na ye abi mwasi na ngai aza na ba comportement moko trop difficile. Bana mukolo musu bavandi sanga balobi papa ndenge nini osala po o supporter mama bambula nyonso na biso to koli boye to bali to boti ndenge nini o supporta mama po ngai mwasi wana mwana ne ya mobali azobisa na papa na bango bi papa osala ndenge nini po supporter mama bovandi bambula oyo nyonso boboti biso to bali to boti o supporter ndenge nini po ngai ton fils nakoki ko supporter mwasi lokola mama te o supporter ndenge nini comment mama na ba comportement o azalaka nango ya ba comportement na ye ya mabe po mama za na ba comportement mabe même na kati ya famille na ye na propre famille na ye wana mwana mobala azobisa papa na ye abi mama za na ba comportement mabe même na kati ya propre famille na ye na baninga na ba quartier akola na bango na ba oya akola na bango takuta na bango kaka na poto ezaka ba rapport mama na bino boye mama na bino asali boye mama na bino papa o supporter ndenge nini papa lobi na mwana bi mwana ngai question tuninga ya question malamu mama na bino soko moninga papa na vanda na supporter mama po na za redevable atune na nini alobi omoni banyesi nanga mibale wana oyo soi-disant na bengisaki na poto ngamu na bengisaki bango te eza mbongo ya mama na bino mutu abengisa bango na poto sikoyo pona honneur ya mobali esala lokola ngai muna abengisa bango meza ngai te eza mama na bino place mama na bino akanga atianga singa na kingo yango wana nabengisela yo banyesi na poto nabengisa bana ndekono na poto likambo yo na bomba yango na motema mutu ayebaka yango te soki nalobi yango bato bakomonaka mobali pambo lataka pantalon me eloko te soki olata ya kitoko po eza mbongo na ngai otambola na voiture ya kitoko abi mon fils omoni voiture natambolaka nango twana voiture mibale te oyo ya kitoko ya mama na bino oyo ya mabe ya ngai sikoyo makambo wana nyonso mama asalelanga yango chantage mama ya bino asalelanga chantage mpona makambo wana nyonso tu ngai mpe tanke moto esalanga soni lelo abanda kobimisake ngamu nabengisa banyesene na poto voiture na kitoko atambolaka nango ngamu nasomba ngo ngamu nasalaka boye mwana makambo eza ebele mosusu moye naloba non eza te yango moniki na supporta kaka mama na bino yango moniki tovandaka boye yango moni ntango mama ya bino mosusu ayandukaka oyo naza infidèle oui yo oza mpe mobali ti oza mobali okoli obali obandi obota bana soki nakendaka na mama bino ya bainfidélité comportement ya mama ya bino eleki mabe alobi osali bien kopose nga question oyo mama na bino amemisanga bangambo na bato ebele mama na bino akimiselanga bakamarade mama na bino akabolanga na bato ebele ya famille mama na bino ntango nazotala bino bana na ngai nakotika ye mpe ndenge nini atianga singa na kingo aza brutal oyebi ndenge aza brutal aza agressif oyebi mokolo mosusu mama na bino akenda kolandanga pai moko boye nalingaka fi moko mama na bino aya ti na immeuble wana atelema na se abanda koganga lokola moto ya liboma azobelela koma mwana mwasi ya likolo akoko kita akoko soko oza mwasi kita ngai yeyo kolo mobali na ye koluka yo akoko kita wa ngai yeyo
azokata bilamba ngayeyo kita akoko c'était une fille qui était chez les parents maman na akoko atali mwasi mokolo boye alongwe epa na ye tititititi na ndako ya bato ntango ayoki kaka mama na akoko abi ok lokola yo koagrese biso zala na bengela yo mbila ntango ayokaki bongo nde ademaraki akei pourquoi casier judiciaire na ye eza mabe casier eza mabe ntango ayokaki mbila nde akimaki azongi soki nga na vanda ti lelo bokola bobala bobanda osala vi na bino namonaki a tête brûlée namonaki soki natiki bino nakende bonga bokola malamu te na bato bakamwaka ntango bamonaka bino bana nanga ndenge boza bacomportement malamu bazoloba abi bandeko na babaka babe ya chance bana oyo balandi comportement ya mama ya bango te okanisa teke ye moto abota bango chance bolanda comportement ya ngai papa na bino naza moto ya douceur naza moto ya kimia bomonaka mama na bino ndenge afinganga na miso abi justement yango nga nazotuna comment osala po supporter ye kaka po abengisa banyesi nango na poto kaka po na voiture to bilamba to biloko apesaka yo to bavoyage ndenge bokendaka futela ko babiye ndenge olobi wana ke moto afutaka babiye parceke azaka matala na alingaka bamona ye kaza nango yango nde likambo yo ovanda vi na yo mobimba na kati ya pasi papa nga na akoka te ngai soki ka mwasi na nga naza na ye azaka bacomportement surtout nesika ya mama même s'il faut divorcer 100 fois je vais divorcer nga atuka kote wana papa non na akoka te oui to abi comportement bien to lelo comportement mais oyo ya yo papa oza siko neti mutu moza na yo naïf moko boye na papa pas comme ça tozalaki mike tokoli tokomi komona non obinga na kaka soni epa mwasi nanga sa lobelanga abi mais désolé de te le dire mais ta maman elle est vraiment non quand les gens parlent de ta mère parlent que du mal de ta mère ta maman elle est trop songi ta maman elle est problématique est-ce que ndenge mwasi nanga lobaki ta maman elle aime trop se chamailler ndenge mwasi nanga alobaki nako défendre maman ndenge nini parce que makambo alobi eza ya solo nalobi neka toi tu as de la chance parce que la tienne n'est pas comme la mienne Amina répondait que mwasi nanga bila toi tu as de la chance la tienne n'est pas comme la mienne tu as de la chance abe mon mwasi nanga so na yebi se kake week-end prochain to keta ba parabi non tu prends tes enfants tu mets dans ta voiture tu vas rendre visite chez tes parents j'aime pas croiser ta mère non je ne vais pas moi je n'aime pas croiser ta mère elle est problématique au remarquate que na kotala bino kaka nga moko na bana na kana mwasi nanga te mwasi nanga linga koya awa te mwasi nanga linga koya ate po alinga kuta komo alinga ka komona na mama te abi mama za problématique mama za muta biswana swana yango alinga te azala proche na mama papa c'est la honte hein? Même belle famille nanga ba yebi que maman nanga a problématique. Mes amis n'en parlent même pas. Baninga tokola na bango. Il y a un de mes amis qui avait dit à d'autres de mes amis, elle, sa mère, c'est une folle.
pas à ma présence. À mon absence, bien sûr. Sa mère, c'est une folle. Et en gros, le vraiment avec tout cela, homme à homme. Parce que maintenant, je suis un homme, père de famille. Pour moi, là, ça, à la moi, c'est bon. À bala na yena mbongo te, mais un système à yarato vanda babota bana na bango déjà mis balé. Eh bien, tout cela, homme à homme. Comment est-ce que tu as fait pour supporter maman? Eh bien, parce que moi, nangai, nenga bima nanda kwa bima te ka bala non. Azaka tango mona ka koli na ya ba ya pe ba comportement maman bango bima azo na yenda kuna yena mwasi na ye azwanda kuna ye ba koma kovanda na film moko boye ba boti pe bana na bango mibale. Donc aki to sola homme à homme. Ndenge nini nga na sala pour na supporter maman na bango. Abinga même si fana divorcer 100 fois. Ceux qui m'ont ça ont la tête, je vais divorcer. Côté on a comportement à supporter, je ne peux pas. Je n'ai pas un grand cœur comme toi, papa. Wana na kokamote. Abi maman ni tout. Dimanche pas tchaka ngambamba. Teke prière. Na tanga prière wapi. Oyo butu za ko dire batu. Na bana na bango. Na mibali na bango. Na basi na bango. Na ba papa na ba maman. Ngana kende prière. Na ko kende to. Ceux qui n'ont pas aucune de prière, na mimingambo. Wana bingi pasteur. Pasteur. Ali ko ya prière te. Boye. Milimo mabe. Nebisi pasteur. Pasteur. Eza milimo mabe te. Eza comportement na ye ya mabe. Yango sa kinga na ya ba prière wana te. Comportement. Eza permettre te na ya ba prière. Pour il ko moya ko sa l'église ezate. Aka ne ko tonde sabana ye ya pamba. Prière eza aussi ma Bible te. Allo, alléluia te. Prière pesa comportement ya mutu. Ne mutu aza ko se comporter, ne mutu aza ko vanda na bato. Mutu so na di lundi au lundi. Ata mo eza makasi. O ka ko na téléphone. Le ko ya mutu liboma, moyi makasi. Alenga pe na lamuki na tongo na prière. Pasteur na ya prière te. Na ko ya te. Soko siminga. Oliko ke ne prière te pour la nini. Soko za meni mo mabe. Famille na bino kutu. Boy na boy. Kaka koloba famille na ngame oya ye moko. Eza na ba problème. Wana lo bakate na solo ba yo makambo tala ka ya famille na ya famille na yo tala ka te. Mama na zaka muto koloba loba te na ka munoko te. Na koma koloba ko répondre pour makelele ya mwasi. Yango wana bandeko pona sukisa. Kolinga katoza redevable na mutu. Po asalelinga boye. Po papa wana. Abi en réalité, yemo komisanga fainéant. Na sens ni. Tellement lukaka alinga musunga ke musate vanda ngake musala po azobanga soki nazobima na kindolinga basi. Azobanga po soki na bimi na kendo kolinga basi. A préféré ya lukaka mbongo ngana vana na ngana ndaku asomba voiture abingisa nga ba nièce ko uta Congo tokenda ba voyage po azolinga tena bimaka bima pona osa nini na okende kolinga basi ngai pe na tali ngabi na vandi na ngai asala imte ko sala mais ezala ki erreur pour chantage koma kaka wana na bengisela yo ba nièce na poto na salela ko boy na salela ka yo boy et comme chantage. Na biso mama nito naza penza ko mobali ya sufraka basi balo bako na souffrir na libala minga na mobali na sufraka na libala na modèle moko bato bakomona anka bona lati costume voiture na mais kati na ngai elelaka kati na ngai elelaka naza okako l'homme le plus malheureux du monde et puis famille na ye ba yebi famille na nga pe ba yebi. Moi, on a levé papa. Maman, elle a plus de 60 ans. Même ma camboise, ça la même bana 30 ans, ça la rangote. Ba comportement oyo. Mais bana 30 ans, ba futilité oya za la kanango. Mais bana 30 ans, ça ma cambo boite. Comment quelqu'un qui a plus de 60 ans, elle est toujours dans les Tunisa ma cambo. Toujours dans les Tunisa.
Non, papa, tu es un homme. Moi, je ne peux pas supporter tout ce que toi tu supportais avec maman. Moi, je ne peux pas. Abi wana mwana. Mais maman nito. Si pe na koli. Ngai on a osola na yo. Na 70 ans. Est-ce que na 70 ans ba changera sous vie? Na 70 ans. Nena ke no linga sous moi na bande la vie. Na 70 ans. Na ke linga sous moi si na bande la vie. Donc na vivre na zalaka heureux. Tangu nano na tchaka mwasi yo na ndako te. Depuis na tchaka na ndako vina nga mobimba na vivre ngo malheureux. Yango wana mibali batelemaka basalaka bakendaka misala kolinga te mwasi apeso to boy te mwasi apeso basi nyonso tu baza ndenge moko te eza ya solo mais basi lokola oyo ya ngai oyo baza ebele basi ya chantage azo faire chanter tout le temps yo pozo tala pona honneur na yo bamona boye banyasi baya poto bato betelinga famille beti maboko abengisi banankazi abengisi banankazi nzoka en réalité nga nabengisa banankazi te ye moto abengisaki banankazi siko ozomona soni wana ebela bambula ba eske koyeba ke et puis eloko babengi monoko mama nitu soko azoloba mela soyi te ye ayeba kodialogue te azaka kaka moto amonopolizaka parole oko kodialogue nete eza impossible yo zana na liloba moko wana na kitambo yasa komaki na mini maloba sa kuma na aéroport d'Enjili munoko solo o mama beta parce que na ki mibale ebele ba pe na situation lokola nga bazali oyo baza ba malheureux basi balinga toujours koya kaka nga naza malheureuse nga naza malheureuse nga naza boye mobali konyokola mais biso mibali tozaka na courage penza ya koya koloba te mabe oyo basi basaka biso pona nini parce que tokobima ba yuma ya lokola nini na solo na mwana bina kokate siko mambo boye so na betela moninga mobaba yo ayuma nga penza abona sa bete sabona kenda alors pona koboya bato baloba koza yuma baloba mabe yango mona kake ozuka munoko otie tirette ovandi kaka abi mibali basufraka na mabala baza po mibali balobaka te ya bango yebanaka te basi nde balingaka koloba moya makasi nde na aboye na ozela mon ami na ozela son excellence akokoma kala te do wana na tiki bino nanu bon partager émission bon partager so za na commentaire akocha cha basi kaka tende bamona pasi mibali banyokolaka bango basi mingi pe banyokolaka mibali na kati ya ndako ya mabala surtout soki aza na moi koleka mobali soko aza mwasi ya mayele te aza mwasi aza bonne éducation te asa mobali boye pona lelo tosuki wana que Dieu vous bénisse God bless you Mungu anubariki tata nzambe kalusakumu nzambe anubeshene bana betu bonne journée mo eza makasi bomela mai ebele ngala bimi naki koza mon ami son excellence moto na mibeko moto na mapinga